ya sika très très fort suka na masolo toleka oyo ezaka Congo ya sika Congo ya sika très fort. nayebisaki bino ke naomema bino toujours na world bafinlandaise naomema bino na world Congo ya sika Congo ya sika Congo ya sika très fort. Bonjour, chers compatriotes de la République démocratique du Congo. Bonsoir, partout où vous êtes. Vous êtes en Amérique, vous êtes en Australie, vous êtes en Afrique, vous êtes en Europe. Partout où vous êtes Congolais de la diaspora. Moi, c'est votre humble serviteur. Je suis responsable des sites congolais de la diaspora www.congoyasika. Et je suis responsable d'une grande fondation qui s'appelle Vision Salissa Congo. J'ai dit trop c'est trop. Trop c'est trop. Nous sommes en train de suivre de près tout ce qui se passe dans la République démocratique du Congo. Nous, la diaspora congolaise de la Norvège, dont je suis le porte-parole, nous avons décidé de nous mettre debout, faire comme les autres sont en train de faire en France, en Amérique, en Belgique, en Angleterre, partout. Et unité nationale de cœur pour mettre fin à cette impunité, pour mettre fin à tout ce qui se passe dans la République démocratique du Congo, aux crimes qui n'ont jamais été condamnés. Et aujourd'hui, en tant que responsable de médias et aussi porte-parole de la diaspora congolaise de la Norvège, nous avons décidé de faire cette vidéo pour vous dire ce que nous pensons. Premièrement, nous avons 4 points dont nous avons répertorié pour cette vidéo. Premier point, nous allons parler de la situation dramatique qui s'est passée et qui continue à se passer dans notre pays, la RDC. Et deuxième point, nous allons parler de l'organisation que nous, la diaspora congolaise de la Norvège, que nous allons faire de marche, de soutien à ces peuples, à nos frères qui se sont mis debout comme un seul homme pour mettre fin à cette impunité, afin qu'ils puissent retrouver leur pouvoir, leur force pour vraiment développer notre pays dans la République démocratique du Congo, dont nous allons prendre le pouvoir. Le peuple congolais prendra le pouvoir, que le peuple congolais se sentira réellement congolais dans son pays avec toutes les institutions mises en place par le système démocratique. Aussi, pour terminer, le quatrième point plutôt, nous allons parler de l'association d'où les journalistes, les responsables de la presse congolaise de la diaspora envisagent de faire ou envisagent de créer dans quelques semaines, dont nous allons aussi profiter pour vous communiquer. En commençant par le premier point, la situation dramatique de ce qui se passe dans la République démocratique du Congo. Vous savez, personne n'est resté indifférent et nous sommes branchés tous, notre yeux braqués dans notre cher beau pays, la RDC, Iloka Makasi, la RDC, Mboka Bakoko, la RDC, notre cher beau patrie. Comme tout le monde le sait, tous ces troubles, tous ces problèmes se passent à cause d'une loi, ou on appelle projet de loi électorale, dans son article 8, alinéa 3, Oyo, Bakangisi Yango, Balobi était élection na kati ya République démocratique du Congo ekoki ko salemate bien ekoki ko salemate soki basali identification nationalité ou bien soki basali ce qu'on appelle recensement nationalité. Alors na makambo wana nyoso to eleki baimboka oyo nyoso bazalaka na pré ya parlement oyo
toyebite entre guillemets peuple epona oyo babengaka ba membre ya opposition oyo selon bango bazali miso ya peuple bamonaki ke loi wana ezali vraiment loi moko mabe eye na likambo moko eza koboma ya nsima po ete bapesa lisusu mwa ntango molai na Kabila po a continuer lisusu ko régner likolo ya peuple congolais yango wana bazwaki mbano yako diffuser loi wana yako informer na peuple congolais attention danger ezali koya comme on dit que diriger c'est prévoir donc déjà na makambo nyoso te koleka dans la République démocratique du Congo comme vous le savez ma problème ya ndenge na ndenge ba politicien ba kosebiso ba politicien ba tie biso na kati na poto lelo oyo mboka na biso ezali presque parmi ba derniers pays na matière ya sociale na matière ya vie na matière ya nyoso ezali koleka oh nous to kaka na ba chiffres ezali kaka na ba papier mais na kati ya réalité ezali bongote peuple aza ko nyokwama peuple aza na pasi ndenge na esaki bino na ebandeli ya message na biso ezali ete na telemi awa lolenge na journaliste pour na peuple congolais na telemi awa comme porte-parole ya diaspora ya Norvège nde tolobaki tokaboli ba point na biso na bitendi minei bitendi ya liboso tolobi tokolobela ba problème ezoleka na Congo de tolobi ke problème ezoleka na Congo bato bakufi biike bato bakufi mingi na kati na République démocratique du Congo yango biso diaspora ya Norvège tolobi trop c'est trop fini ba tuerie oyo ezali impuni depuis tobandi ma bato kokufa depuis 1994 comme baye oyo ya mboka lopoto balobaka 94 ti lelo oyo bato bakufi mibu 8 millions de morts nanu esalemate ata bandeko ya Israël bakufaka mais bakufaka boyete lelo oyo ti lelo oyo ba mosusu baza na kati na CPI ba mosusu baza na kati na ba situation na ba recherche koluka kokanga bango kaka na oyo etali holocauste oyo elekaki na mboka Israël mais ya biso Congo elobamaka te mais bandeko na ngai na yebisi bino ke tango ekoki sango ezali kopanzana mikolo oyo bandi kolobela yango tokokende boye pe likambo ya ba mort ya République démocratique du Congo ekosuka te tina reconnaissance internationale na mokili mbafo baye bango il faut tolukela yango mokolo il faut tolukela yango ba monument oyo ekozala plus jamais esalema na kati na mokili oyo ndenge lisusu koyebisa bino ete moto moko alobaka ke Afrique ezali na forme ya monduki bongo place ya kobeta monduki wana eza na kati na Congo moto mosusu alobaki ke Afrique ezali berceau ya humanité soki force ya kobeta monduki ezali na kati na Congo c'est-à-dire que l'Afrique est dans le Congo et soki Afrique ezali vraiment représenté na kati na mboka Congo c'est-à-dire que ezali berceau ya humanité donc c'est-à-dire que l'Afrique ezali monde yango wana bandeko na ngai toza na kati na mboka oyo mokili ezali kobundisa ezali kozanga tina te tina monene ezali non seulement na ba richesse na biso mais aussi na point de vue spirituel oyo rôle point de vue spirituel Congo ezali ko jouer na zongi lisusu na ma oyo etalaki masolo ya loi électorale na loi électorale oyo ekotaki na parlement eutaki epai ya vice-premier ministre Monsieur Bochab oyo aye na loi po ete loi wana échanger po ete bandeko ya seni bazwa mbano be makasi ya kosala ba élection loi wana ezali lisusu te pona nini parce que peuple est telemi peuple est moni peuple lobi non trop c'est trop mingi balobaki ke peuple congolais bazali peuple naïf
baza peuple ya mabina baza peuple baza na ntina te mpo oyo elekaka na kuna elekaka na mokili te nalandaka lisusu information moko na bandeko ya journaliste ya Burkina Faso balobi si tu veux devenir président na bacondition tinaka ale au Congo donc Congo mpo na mokili ekomi poubelle mais lelo oyo peuple ya telemi lelo oyo peuple alakisi maturité na ye mpo na koloba ke trop c'est trop peuple ya solo azali na pouvoir. Peuple a le pouvoir de changer des choses. Peuple a le pouvoir de tout transformer. Lelo oyo biso ba journaliste toto zui mbano ya kotelema na kati association pour na koloba ete tozali ni derrière l'opposant ni derrière la majorité mais ya solo to salaka mosala oyo pour na peuple congolais. To panzaka sango pour na peuple congolais pour être peuple congolais azwa information ya solo parce que na nyoso to kosala soki na landaki malamu bande ko na Sénat moto nyoso azo koloba naza koloba maloba oyo na simbi motema na conscience donc c'est à dire que naza ko se plami pour conscience ya peuple congolais et bandi kozonga. Alors ngai en tant que porte-parole de la diaspora congolaise et responsable de la fondation Vision Salsa Congo et site internet Congo Yasika pona bato Yasika na mboka Yasika na lobby était félicitations matondi na peuple congolais ba oyo nyoso batelemaki debout pour être ya solo pona kolakisa na mokili mobimba na auprès de politiciens qui tant oyo nyoso ya les récréations et sili peuple a eu pouvoir naie peuple a telemi pe a kotelema ti a kozwa pouvoir total pour être ya solo makambo le kana Congo échanger parce que mutu nyoso to azali banda alobi ke aza affecté soki moto aza malade to pesa kambongo okolala te soki problème na Congo to pesa kambongo classe biso kolia biso maladi biso to koki kolinga te et continuer ngwana pendant que pouvoir Congo ba responsable bazali Congo ba politicien bazali Congo ezana nyoso pourquoi to continuer ko souffrir bande konangai tozotala ka communauté internationale te peuple alakisi ki akoki ko changer ba données sans communauté internationale mais to sala keba parce que et ba dongolo miso ba lalité ba dongolo miso be ba fungoli miso ngba pe ko tala ndenge nini ba koki kaka ko changer situation mais na yebisi bino ke eloko nyoso ezaka ne bandeli eloko nyoso ezaka na suka faut ko yeba ko tala signe du temps oya ko yeba ko tala signe de temps moto wana akovika akovivre na bokebi akovivre na bokebi nyoso po ete mabe ko joyete po azako comprendre le signe de temps mais oya comprendre na signe de temps te azaka ko kangama na makambo ya mabe yeba ke akozala surpris et puis akolela na monoko ya mboka na lobi ete pona ko sisa point 1 peuple a eu victoire oyo to ko pesa yango na opposition te toujours pesa victoire oyo na peuple congolais parce que ndé na telemi awa nazali sous label ya parti politique moko te sous label ya opposant moko te sous label ya majorité te mais label na biso zali la RDC la République démocratique du Congo peuple aza ko souffrir tala bande ko ba kufi biike alors na ka bande ko ba kufi biike est-ce que ekokende kaka boy tolobi non c'est non trop c'est trop cette fois-ci bao wana bakoza la juger to boyi banquette bidon banquette o ezalaki bato pesi bato osala enquête banquette boy esuka kate banquette wana nyoso tout ezali bidon to koyanda banquette o ya solo bandeko ba vidéo bozana yango bandeko ba biloko nyoso ba photo bozana yango bo bomba po ekozala utile na tango ezali koya pona ko servir comme épreuve pour être impunité si na Congo peuple oyo abonga na vani na mboka ya mbisi bandeko na ngai richesse ya mboka oyo ezali mbisi na pétrole des richesses kaka mais la condition de vie tozali kovanda awa bandeko na ngai tina rien à vie ailleurs pona nini parce que peuple na bakonzi ya mboka ba na conscience patriotique ba na conscience ba na amour ya mboka ba zwa mbongo ba tie pona misala moto nyoso azali na leko kolia moto nyoso azali na leko komela mais azali mboka likolo na mabanga lokola na mboka ba Congo kolona ezali pasi climat ezali malili boyebi ndenge to lobi wana nde boyoki to komi na point deuxième point ya programme onde na sakibino bande konangai ndenge to lobaki ne bandeli ya
message na biso tolobi ke tozali na 4 points. Deuxième point tolobi organisation ya marche de libération des prisonniers. Bandeko boyebi ke tango loi oyo e bimaki loi oyo panzi oyo tangi makila oyo ba politicien congolais ba yoka soki makila tangi ce na ebite soki baza ba zombie po ba mela makila na ebite tango baza ko ba te botika masolo oyo eza malamu te masolo oyo ko tangisa makila tolingi peuple a yeba ko vivre na kati ya constitution ya ye ezala respecter nde oyo sangisi biso so mibeko oyo ezali kwa mibeko nyonso tu ya solo pa yokaki te nde balingaka makila etanga ebimaki nde bomonaki nde ko bakufaki na nzela yango tozali ko remercier mingi ba étudiants surtout ba étudiants ya Inikine na ya IPEN o balakisaki patriotisme na bango balamukaki parce que bango bakomprenaka ce sont les étudiants qui étudient baza intelligent baza ba intellectuel ba ebi ce qui se passe na kati ya mboka parce que bazo tanga ana mingi bazo tanga misala ezalité ba basisa ba licencié bazali soki kama na kama misala ezalité passe dans mitema chaque jour peuple alwaka occasion comment à s'exprimer. Voilà, ça a été l'occasion pour ne pas s'exprimer et c'est pour calmer mitema parce que jusqu'à la libération totale parce que ba politicien ba respecter Ndenini et Sengeliko Kambamboka. Félicitations na ba o ba telemaki et puis mes condoléances na ba oyo ba zangi o ba kufaki makila etangi bo landa ndenge ordre pesamaki pona ko boma ba étudiant. Ote ya masanga mbile. Olandi Yo na bokebi pesa. Okende ko tinda musada eswa bango. Eswa bango ko tarbango na bisike sengeli na banjo Olandi ici Douglas 2025. Ozobi mantre coupé, changer position na yo. Olandi? Correct, ici Papa One, na triangle campus pe mutu makasi. Bana ngomba bakitaki wana, mutu wenza. Ok, foudre Douglas. Ok, kolembete ezali musala toponi na tia drapeau. Kote ya kampisa banoyo bazanga mayele tokoki kobenga bango bana mayele te poso kibazaki bana mayele bako kutala biloko bazosala wana te tinda musade panza bango epela bango bakota na isika bitengeli Olandi Ndio pesa na bokebi na uti ko pesa yango bachukumi bosiko na mibeko de asawane mibeko alikute pesa mbela alba wane awa bimani kasabuku pembeni ya Kimbangwiste na sila deja babanu kanga awa pasora bible est-ce qu'il n'y a pas moyen de récupérer déjà cette sokotayo correct babengaki mabele penza alobaki aza kotinda kuna penza oyebi effectif na ngai ndenge nazali oyebi effectif na ngai sika nazali awa esengali rapport ekotana na mabele awa correct mabele azolanda yo pesa masanga mbila kote ya masanga mbile Olandi yo na bokebi pesa. okende kotinda musada eswa bango ekotala bango na bisika esengeli na banjo Olandi ici Douglas 2025. Ozobi mantre coupé, changer position na yo. Olandi? Correct, ici Papa One, na triangle campus pe mutu makasi. Bana ngomba bakitaki wana, mutu wenza. Ok, foudre Douglas. Ok, kolembete ezali musala toponi na tia drapeau. Kote ya kampisa banoyo
bazanga mayele tokoki kobenga bango bana mayele te po soki bazaki bana mayele bakokosala biloko bazosala wana te tinda mosade epanza bango efayela bango bakota na esika bisengeli olandi nasi opesa na bokebi nauti kopesa yango basukumi bosikoyo na mibeko de asa wane mibeko alikute pesa mbela alba wane tuwa awa bimani kasabuku tembele ya kimbangwiste na sila deja babanu kanga awa paso la bible est-ce qu'il n'y a pas moyen de récupérer déjà cette sokotoyo correct babengaki mabele penza alobaki aza kotinda kuna penza bino moko bomoni ndenge nini mitindo epesamaki bete bisika bikoki akende bisika bikoki lakisi na mabele bete bisika bikoki po ebale ekota moto akufa nyonso wana ekolandama pe koyebama parce que cette fois-ci impunité esili toboyi ba enquête bidon ba enquête ebutisaka te tolingi vraiment peuple azwa pouvoir na ye constitution ya solo ezala appliqué mboka na biso ebonga yango wana tozali kosala opération marche de soutien pour la libération des prisonniers, libération ya jeunes étudiants, libération ya baoyo nyonso bakangi pour la cause ya marche oyo ememi victoire na peuple oyo ememi ke lelo conscience esala bandeko oyo baya kolongola loi oyo ezali kuma bato pona nini bazali kaka makila etanga pona nini bayokaki te tango peuple ezali koba botika loi oyo botika baboyi lokola kaka na bapoliticien congolais bayoka kaka na makila ye bazalaki makila etanga po bayoka wana ekokende boye te ekozala pini oyo nyonso bazali responsable na yango oyo batindaki baboma peuple ya solo cette fois-ci ekoyebana bapreuve ya moke ezali komonana deja bazali kosangisela biso bobomba bavideo bobomba baelema wana ekozala utile mpona na mboka na biso na mikolo oyo ezali koya yango wana tobengi opération wana opération je suis congolais tala bandeko bakufoki na France awa bazali kaka 17 tala ndenge mokili eninganaki président baafricain mosusu balobi baza Charlie tala bandeko na ngai mais oyo na Congo est-ce que Union européenne est telemi est-ce que Union africaine est Afrique bakufi plus de 100 batelemi okata message tala oui Congo nde muto ko changer Union européenne Congo nde muto ko changer Union africaine je voulais dire Congo nde ko changer bakambe ko changer bandeko na ngai nous avons des intellectuels tozana ba na Sénat ya ba belge tozana ba intellectuels tozana ba docteur tozana ba professeur d'université ya solo o bazana motema mala bazana kati na diaspora nde de solo na bolingo ya Congo parce que congolais peuple congolais moto ko se soazalité politicien ko c'était ata ba langage na bino ata ba image tozota na TV peuple congolais azo comprendre qui est la vérité où est-ce qui est la vérité mensonge ezali wapi parce que peuple aza sous député donc quand mensonge surtout politicien et comme na suka parce que tout ezali dévoilé yangwana en tant que porte-parole de la diaspora congolaise de Scandinavie et précisément en Norvège tozui responsabilité ya organiser marche de soutien pour être bandeko oyo bakangami bayeba kozala libéré bazongela ba famille na bango pe à lire oyo ekende liboso eloko tali kozela kaka ke seni yandeko malumalu azwa tango ya kosalela bato programme rapide programme global élection globale nde ozala ekobanda ndenge nini ebanda quand arolme eza mokolo nini fichier bafichier électoral ozala nettoyer ndenge nini arolme ozala ndenge nini élection ekobanda quand élection nini ekobanda ekosuka quand et puis élection présidentielle ekozala quand eloko nde peuple ezali kozela mpona koyeba na mikolo oyo ezali koya yango wana biso awa na diaspora donc je disais que dans deux casquettes en tant que porte-parole de la diaspora et en même temps votre humble serviteur journaliste de la presse congolaise de Scandinavie. Alors, na point Yami Balé, Yami Sato, Tolobi, opération Grande C. Opération Grande C, ils allaient opération ils allaient lancée par la diaspora. Et bandeko oyo ba lancer opération oyo basali bandeko ya Suisse pour na kozala honnête eza bandeko ya Suisse mais to moni que opération wana ezali utile ya motoza ko lancer opération ezala généraliser na Europe mobimba comme boyo kaka ngai votre humble serviteur
par service na bino kaka ko servir bino na honnêteté na bolingo ya solo na komi kitisa ya solo bandeko na ngai nde opération oyo et comme opération moko jusqu'à la libération totale jusqu'à au peuple ko récupérer pouvoir naie pouvoir oyo ya élection pouvoir oyo ya kotia mokonzi alingi selon mokonzi ko salela ye peuple oyo ko servir ye peuple pas mokonzi oyo azali ko souffrir deko ba peuple congolais a kotia ba représentant ya parlement ya solo oyo bazo kende we la $8,000 te mais oyo akozala kona ko salela Congo oyo azo mbongo tela écart ya fonctionnaire ou azali licencié na un politicien c'est-à-dire que muta comme préféré a comme facilement politicien que a que de kosalela l'état na ba misala ya ndenge na ndenge ya fonction publique ya mwana ya solo to boyi yango ya solo to boyi changement ya solo ezali ko ya nde congolais peuple congolais a kozwa pouvoir wana ya solo à très bientôt là pour na kotia bakonzi ya solo na mboka ya Congo pour na développement pas ceci là de sibino ke to na mboka oyo ezali na pétrole na mbisi ya pamba maintenant nde tozali ko vivre et alors opération C ezali opération moko importante obeki opération grand C à chaque pays diaspora na ye communauté congolaise ya diaspora na ye nde bazwa ba responsabilité pour na opération C. Opération C ezali opération C code. Awa na Norvège to bengi yango opération C code 47. Opération C code 47 eza opération ezali ko salema na kati na Norvège oyo tozali ko sala yango poto sangisa ba moyen na biso ba mbongo mokie oswaka ensemble pour na ko soutenir bato ba kwei na masasi ya bas policier ya Congo ba policier oyo esengi babatela la peuple ba soldat esengi babatela la peuple oyo bazali kozwa mosolo na bango ate maigre wana eutaka na ba taxe eutaka na misala ya peuple bazo futa ba taxe na bango nde bafutaka yo policier mais yo juste solo ma policier donc oyebi rôle na ote alors comme oyebi rôle na ote ya solo okoyeba a très bientôt rôle la policier ezali nini yango wana tolobi ete opération C tozali ko soutenir ba basana na hôpital na ba père de la famille na bango pour ba yeba ko soit eloko mais boye barake ba père de famille tozali déjà identifié pour bozo ata compassion na tango nyose kozala na kati na kimia parce que kozanga ba kufi pona Congo ba kufi po ete Congo ezala vraiment libéré ya solo yango to ebisibino ke na kati opération C opération C33 et on les a dit opération C il y a récolte de fonds pour na bana France opération grande C32 les alliés opération pour na bana ya Belgique wana to éviter na ko encadrer mais on attend unité n'attend toujours il y a pouvoir te ya la commune la qui veut de tariate walande bozala écrasé par la puissance spirituelle il y a puissance ya Congo parce que on soit kufa oyo boye bateke ba kei esprit na bango ça ko fonctionner parce que ils vont lutter pour la libération batona ba kufi biso toza ko croire que nzote kei mulimo ezali ba milimo yo sone ko sala soki yo ya ko sakana na Congo ozoka musala oyo po ya ko ma vedette ozoka musala oyo pona comme il a qui ça yeba ki kozala écrasé parce qu'il y a des esprits makila oyo za ko tambola na Congo pour na kotia ordre pour être PPCP là parce que place bazali ba ko bona esengo ke peuple oyo ezui ya solo liberté ya ngona opération C pour na kosalisa bango eza bande ko Angleterre kuna opération C 0044 bosangisa bozanango c'est l'organisation na bino c'est le comité na bino boye ba kotinda pas mototé otinda na organisme église catholique croix rouge o bozala sûr que mbongo wana ekoma ekosala musala malamu awa na Norvège numéro na zole ozali koleka ngai na kozwa mbongo te bakolo bazali awa ba papa minene to yebi bango na boye kotanga ba kombo ba responsable nyoso wana bazali na kati opération C47 pona été Mosolo Rosangsa pour nous soutenir Congo et puis la marche wana pour la libération ya Congo c'est moi votre porte-parole de la diaspora congolaise de Scandinavie et précisément en Norvège au Nazali Koloba. Na lobby sur opération 0047 et l'opération et ça il m'appelle en boka ya Suède kuna na Suède tozali na bandeko minene o babundaka pona Congo bandeko résistant o ba yebani comme président Nabiso président Georges comme ndeko Nabiso secrétaire général ya Congo moko kuna na kati na Suède Papirok et puis comme maître Mimi binonso bandeko na tangité bolimbisa ngai binonso to digara bito ba musala munene bozali ko sala
pour être suédois ezala bien et que de se liboso bozwa responsabilité ya ko samsa ya ko kanisa ya ba marche lisusu ndenge pona ko soutenir bandeko nyonso to basali nde tozo ba félicitations na peuple ni na ba opposant ni na ba politicien mais na peuple oyo etelemaki so ba telemaki te mais to komi boete mais nano esilité pour te yebi ke combat eza ko na suka mais faut ko telema ti na victoire ya suka ya mona opération C na opération C ba t-shirt tokolata ezali je suis congolais pour na relaxa ko la fier ko la congolais jamais comme on dit mboka na mboka oza mboka kitoko mboka eza mboka malamu esengeli ko telema comme je suis congolais de badéquateur je suis Charlie o ba telemaki ba Charlie ba président africain ba telemaki bazali wapi pona koloba je suis congolais je suis Gabi jeune garçon ya kufaki kaka pona kuganga kaka pona été libération ya Congo salema po été banguna ya Congo bakosa Congo te po été toko ya suna mitambo te ba doit façon ba million te ya moto bike ko sala juger ba tona ba sala condamner nous avons des épreuves ndé bolalaki vidéo sur auto tcha ya mona sur pona ko suksa na suka na esaki binoke na telemia na cascade mi balé ya liboso na sali lokola mopanzi sango monene ya liboso awa na kati na mboka ya Scandinavie eza na Norvège eza na Suède eza na Danemark eza na Finlande na zoki grâce wana ya kobanda masolo oyo ya kopanza sango na bandeko nyonso ba esima courage pe longonya na musala bazali kosala bokomeka kosala yango na ndela ya malamu pona kopanza sango na tina ya mboka Congo atanke bopanza sango ya liboso na kati na mboka ya Scandinavie et puis porte-parole ya bandeko nyonso ba journaliste oyo bazali na ba site internet to comme déjà plus de 243 sites internet mwena tanga yango ezalité to yebi ndenge bandi na tio basuki motamoke na motamone na ezalité mais ndenge ozali kosala mosala na yo nde ba valeur ya dimension na yo par rapport à mosala ozali kosala pona peuple yango wana bandeko nyonso wana babengaki ngai tokutani na nzela ya machine nzela ya telefone to décider que tosala association ya ba site internet parce que toyebi ke média ezali 4 en puissance soki média tembo oyebi makambo ezoleka na makati na Congo te soki média tembo oyebi makambo ezoleka na kati na Congo te bozoyeba yango à travers média na biso oyo yango bazokata ba internet mpona koempêcher liberté oyo expression oyo esengeli ke moto na moto azala nango ezali droit na ye azala na yango po ete oyeba sango nini ezali koleka nini ya malamu nini oyo ezali mabe yango na bandeko nyonso basanganaki bandeko journaliste balobi ke tozosala association na biso ya ba responsable de médias même na bandeko na biso basaka ba analyse ba kulutu na biso oyo nyonso balingi kozala humblement selon sa soi toyena na sima moto te sima opposant te toza na sima ya peuple congolais po toyeba kopesaka message na biso to organiser yango tozala nde tokosala ba matériel ezali déjà nde toyi kozakisa moke tozala matériel tozala na télévision même oyo kebalandaka biso olebalandaka biso kaka na site mais bakolanda biso na bacable na nzela ya télévision yango na po ete pona tozala message moko tozala ya solo sima ya peuple yango wana à très bientôt dans quelques semaines tokozala na kati na mboka France de bo décider ou bien na mboka ya Belgique biso ba responsable ya ba site internet yango wana ezaki message téléphone yango bobengi nde na kopesa précision place tokokutana et puis nazali chef hôtel na benga mikaka pona kopanza information oyo mais oya kosepela kozala azali libre ndenge démocratie lobi awa na mboka ya poto merci mingi ndenge na yebisi bino po ezalaki marche monene kozala awa na Norvège pour na soutien ya bandeko baza na prison bazala libéré et puis pour na opération grand C ko sangisa moi mosolo ko soutenir mabota oyo baza na pasi mabota oyo baza na hôpital ba perdre bandeko na bango ya solo merci na peuple congolais oyo alakisi vraiment maturité na ye toyebi ke lokuta ezali komona na poisa pe lokuta ezali kosila vérité ya kamalembe pe komaka ya solo vérité de ko libérer Congo ya solo to ko sepela kozana mboka malamu mboka oyo mboka ya bwanya ya solo tozana semba ko na mboka ya boye na botondi place bozali oboji mbana kolanda oyo bandeko na Amérique bandeko na Asia bandeko na Europa bandeko na Afrika pe bandeko na Australie mbote place bozali bandeko na France na Belgique na ngama mingi bandeko ya Londres na ngama mingi na pesi longonya bandeko na Allemagne na pesi longonya ndeko abengami na kati ya diaspora congolaise azali congolais solo azwi mbano oyo a contacter biso po tolingi ke décision yuta na biso nyoso
totondi bino botondi botika malamu place bozali nde tomonani mikolo ekoya semaine malamu ezali kobanda na kati na mabota na bino bozala toujours branché na 3xW Congo ya sika bato ya sika mpona mboka ya sika botika malamu nde tomonani lisusu mikolo ezali koya. Merci. Au moins, c'est très très fort. Soukana Masolo. Tolek.